elekisi kutu mikolo ebele te. Alors mwasi mosusu wana azali wapi? Po soko azali ataza ekolo mosusu me akoyeba ke Karine Mokonzi aexistaka parce que Karine Mokonzi azali oyo azwaka bana na bango pe azwaka bana na bango na maboko ya bango ba mama Tigre Noir azalaka wana bayebi ye pe basongi en tout cas bazangaka te si bakotaki kisongi na français pourquoi pas songi tina na nini na créole oyo bantiye po congolais to africain to mutu nyonso oyo mpenza aza songi ayebi ndenge batindaka bakisongere na bango. Nazoloba ba oyo bayebi kotonga te, ba oyo bayebi kotonga baza lokola papa robo, biso tozwaka information juste topesi yango pe juste yango toza batongere, me bango kuna baza basongere. Alors sikoyo basongere na kanisa image elobi yango moko bomoni yango kitoko. Soki bokei na Facebook ya la baronne Karine Mokonzi bokoyoka na miziki, bokoyoka na basemeki ya Karine Mokonzi ndenge baza kokumisa Karine Mokonzi ndenge. Soki Tigre Noir na la baronne babimi boye sorti elakisi bolingo ezali. Soki Tigre Noir na Karine Mokonzi la baronne bakei soirée ya boye kobina na ba ndeko ya Tigre Noir elakisi bolingo ezali pe bazali ensemble. Soki Tigre Noir babimi na Karine Mokonzi na image boye elakisi mwasi mususu azali te, mustu mususu azali te na kati na bango bolingo ezali. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Karine Mokonzi, guérisseur de cœur, a guérir lisusu mitema ya batu. Na kanisa, soki Karine Mokonzi alingaka ba fanatique na ete, alingaka ba chinois te, alingaka ba téléspectateur te, alingaka pe ba zozo te, nandimite Karine Mokonzi alingaka kobwakela biso image direct ya kitoko boye. Na kanisa batu nyonso batali direct oyo bisika bazali bameli mai ya pio, bisika bazali bazwi sourire, bisika bazali baseki pe bazozo balie mino. Bosilika wana eza guna bino, bazozo guna bango eza nde kolia minu. Mokili yango antuka ezali penza alengi. Alors sikoyo na kanisa bozana mingi ya kosenga te, bozana tina ya kozela le 24 te, boza pe na tina ya kozela le 7 novembre te. Le 24 oyoyo soki mariage ezali en tout cas boyebake ezali kaka ndenge tangamaki na agenda. Soki bomoni mariage eza te boyeba kaka ezali ndenge bango bakosala agenda mosusu pona mukolo mosusu. Me na kanisa mariage coutumier ezali kaka pamba te nanu balobi na biso eloko te. Mais eloko ya très important yango yo nakosi bandeko esigne oyo ezali ya très important te yango ndeza très important. Eloko za très important bolingo love na bango na kanisa eloko epesaka bato bele esengo. Karine Mokonzi tango alovaka surtout love ya ye na Tigre Noir oyoyo eza kopesa bagu, eza kopesa ba sentiment, eza kopesa ba émotion. Tobosa na pete eza ko briser ba cœur, mais Karine Mokonzi aza wana
pona ko guérir baker comme asala toujours na kanisa mitema eza penza guérir. Tigre noir ye wana asa penepene pe bazali elongo na Karine Mokonzi. Sokomoni tigre noir azali wana na Karine Mokonzi elakisi bazali ensemble, elakisi bazali ya kosimbana, ezalakisi bazali na bolingo. Maloba nyonso o balobaki ke tigre noir o na nini wana na eloko kingandi boye azalaki musika Karine ayaki na ndenge na ye moko wana nyonso ezalaki bilobela. Preuve yangoyo, preuve yangoyo elekisi kutu mikolo ebele te. Alors mwasi mususu wana azali wapi? Posoko azali ataza ekolo mususu me akoyeba ke Karine Mokonzi aexistaka parce que Karine Mokonzi azali oyo azwaka bana na bango pe azwaka bana na bango na maboko ya bango ba mama tigre noir azalaka wana bayebi ye pe basongi en tout cas bazangaka te si bakotaki kisongi na français pourquoi pas songi tina na nini na créole oyo bantiye po congolais to africain to mutu nyonso oyo penza za songi ayebi ndenge batindaka bakisongere na bango. Nazoloba ba oyo bayebi kotonga te, ba oyo bayebi kotonga baza lokola papa robot. Biso tozwaka information juste topesi yango pe juste yango toza batongere me bango kuna baza basongere. Alors sikoyo basongere na kanisa image elobi yango moko bomoni yango kitoko. Soki bokei na Facebook ya la baronne Karine Mokonzi bokoyoka na miziki, bokoyoka na basemeki ya Karine Mokonzi ndenge baza kokumisa Karine Mokonzi, ndenge bakolobela mwasi na bango ya mbinga mwasi na bango ya mbinga bongo tala tolo. Bon, nakolobela ngo mingi te po ekobangisa susu bato bakokanisa papa robot. Bon, na soki si wana alors awe eloko ezalaki nde yango wana boyeba. Tigre noir na Karine Mokonzi love eza toujours likolo chaque fois eza komata. Bolingo na bango ebandaki sukali ezo continue sukali ezo koma miel ba koftir ba miliki ya miyoyo. Donc eza kaka sukali na sukali ngai eza na kati te bongo bololo siya euta wapi ibango wana balakisi yango na ba image. En tout cas bazozo oya mutema normal na kanisa bo continuer kolanda l'épisode na bino o bolingaka me ba oyo ya mutema mabe. En tout cas bino sikoyo ba ker na bino ekozala brisete me ezali ya kotoboka na ebite soki bakobambango na nini bakosudango na nini mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Oh Marie-Laure Mwaka Chérisel Marie-Laure Mwaka fula ngenge pesa ye fula ye libabe kende ko fula ngenge na ya mwasi baomba welelaka yo kote oyo Karine Mokonzi ye wana aye kolakisa lisusu. Tigre noir ye pasa toujours na position na ye abine libiso danse au papa robot alinga kobina, abine musique au papa robot alinga kobina. En tout cas ambiance wana epesinga posa na mekina koma kuna atana esprit mena kokite pona zaka na esprit moko ya kotala pe kosepela oyo nyonso Karine Mokonzi apesaka biso na sokisi ahwa botikala na esengo. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Portez belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ya kitoko ya boss
biso JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout bozolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour na bakubali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zawana chaîne de chaque kitoko ya boss na JP Kiama taka e boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mtalongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.